Mbote na bino surtout bo sepelaka na www.cleboa.com wana maman bo comprendre que Freddy Akimbe, petit frère propre ya Ange Akimbe ndeko bongo ya Eddie Akimbe, le manager reconnu. Merci Nayo de la nation, un bon tonton Banda l'invisible, Papi Guéné, grâce Teddy à la reine. Paola Schengen London, maman na prince, pourquoi pas na yo lisusu mutu babenga rabongo, Mima Wetu, Bela Dinganga, Juliano R. Kamel, Jili Mekatol, Chancel Mbema, merci na yo, Evra Bisango, Platini Chipamba. Awa naza na balabala na otambola na eko luka journée ya lelo toyeba ke non eza le 16 après son pouvoir 4 ans après Mouzé Kabila tika biso après 15 ans les lois kokisi 15 ans Mouzé Kabila tokotika la jamais kobosana na yo Laurent Désiré Kabila mais naza pina ba maman awa bazo kende na cadre kaka ya marche à journal lelo le 16 maman ndeni. Ah bonjour papa. Ezalenga ma bébé nazo kende na marche ya mukolo papa na biso atika biso Laurent Kabila. Yango na lelo tozali mukolone to kene marche ko tambola ko soutenir pona ko kanisa ye ne bela bambula sali yango lelo biso mama to tembe to sala marche wana oyo esengeli to tambola pona papa na to lingaka ye mingi papa na peto sepela ka mingi papa ndenga tika biso lela za na 15 asa mabele ezo sala biso passe nga to tambola ka to raisonna ka chaque jour. Voilà mama na ngai sikoyo Mouzé Kabila 15 ans lelo na mabele awa bino bosibolati bateni boye et ça non écrire Texas ya Bandal Sinkin. Ah ya Bandal Sinkin. Ndenge boza sko écrire Texas, bozo kende siko maram ya boza marche pour la journal lelo Mouzé Kabila aussi 15 ans. Bato bazo tala o moi témoignage mke pour la Mouzé. Donc ça la marche lelo pour na Joseph Kabila ndenge ko aussi 15 ans. Laurent Désiré Kabila. Donc Laurent Désiré Kabila ndenge ko aussi 15 ans na sama belé. Yanga to ça marche pour to kanisa ye mémoire na biso ezonga na place ya to bandaki na ye siko yango wana to kotambola pona mawa na to kanisi ye mingi kasi to senka nzamba batela ye place ya li na suki ka nzamba batela ye place azali maman nanga amona ke jour Mouzé Kabila kufaki en tout cas Gigi Dai le vrai okosanangi na kolela maman jour en l'air kokaki le 16 pas ezali pika na ba 12 heures en tout cas ezaki mami na ba heure ba 12 heures tozaki na souci makasi kasi to sengi nzambe place ya azali abatela ye mikolo akende libo abatela ye apesa biso makasi biso bato tikali kasi journée ya lelo eza journée moko bole tozokenda nzela omonde tosangani biso nyonso tu na équipe na biso ya te kisasi biso to sangani tala kaka tozo kanisa mémoire na ye to ko tika ye te mémoire na ye benda vandi biso benda solo ya tozo tambola kaka poto kumisa papa na biso ya Mouzé atika ki biso lelo nga na koti la nge kiri au Texas lelo nazo lia na bango la omela na bango mela okena bango te. Merci beaucoup maman ok malamu merci na yo DJ Sambale na oktambula na luka pe ba papa ti ba maman pe ba si ba lobi na luka ba papa wana tozala très fort na masanangai Eva Liquide Chancel Mbemba Platini Chipamba Evra Bisango les très puissants Gigi Dai le vrai pourquoi pas na yo pe du susu Mima Wetu fana na yo po Bela Dinganga kuta yebine makamangwa te tala lelo yo. Merci na yo lisusu Deborah Ndongala, merci na yo na Juliano R. Kamel Chili Mekatol, pourquoi pas lisusu na muto bazo benga bongo Jacques Mbemba. Nazo continuer ba jeune pe mukolango bazalaki toloba te ke note ye na Joana azalaka na 3 ans te quand même azalaka mo mukolo mama pe wana omoni ba pondu ndenge zo so mama mukola lelo papa na nene bien bonjour pona yo lelo le 16 date à lelo ezolo beloni bon lelo za date au 3e président na biso Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné na ndakuna parler de marbre
Et là, jour moro to commémorera liwa na ye. Il y a Laurent Désiré Kabila. Jour biso surtout to kansaka jour musée Kabila tika biso eloko ezolekela ngai souvenir nini oyo yozana ngopona musée Kabila quand même aza être cher na biso oyo tika biso sibitima boye yokolo banini pona souvenir na ye. Ah bah souvenir c'est belé pour aza muto ayaki na démocratie vraiment na RDC. Donc libre expression comment qui pona musée Laurent Désiré Kabila. En plus to santa ki pena ke changement ya ki muibi koma ki ezaki sunde ezaki liboso te avant ya mais ki muibi koma muiba ibi boya azwa torture na ndenge sengeli de ba réforme ana esalaki moi bien côté économie to mona développement koma goya mais malheureusement muto aza bien waza makanisa malamu au mela telo ça et l'autre venait choquant plus wana et le choquant plus ya on a potozaki on a besoin na MS bitima boy après 4 ans mutango akei donc et ça qui passe nengatika biso merci na yo ndeko na ngai na sepeli sali mamango ezaka pasi bandeko tala ndenge batu bazoleka bazokende ko kende ko tambola bakomati place lelo défilé Rosala. Musée Kabila a conquis 15 ans. Après Kozora pouvoir 4 ans après, Musée Kabila a tigé biso. Papa n'a pas intervenir pour la journal lelo quand même. Eh papa Olobini. Ndeko yara. Bien. Lelo za les 16 jours Musée Kabila kufaki. Oyebi Musée Kabila. Ouais. Et puis ka lelo. Si vous souvenez ni nango yoza nango. Ah, les minutes biso ngana na souvenir te biso to ketela ngana na bakopi moko ezanga tina. Souvenir moko na nango te. Le ka kufa yoza na ajini. Ngai le ya kufa nga zaka na 10 ans. Ah na 10 ans hein. Voilà ngai maboye ba bon courage hein. Oui ba lukambo yo fanda. Nga fanda kaluka. Kaluka. Ouais. Là non ba minoke vida badi bakulu nango bango yo lelo zande mukolo yango ya Musée Kabila ndio na bonne sorte tunata yo kutu bia Kabila te papa na ngai te makamaka ya Musée Kabila kaka Musée Kabila mbote papa ngina tuna leo toza le 16 oyo journée oyo koma journée to chango jour à férié donc tout raisonnera président Nabiso oyo ayaki quand même apporter biso eloko d'habitude journal lelo ba souvenir na yo oyo za na pour la Musée Kabila bon nazo se souvenir que na tango kotaki moi kolia ekomaki bien esengo kotaki quand même mais tiba yeko bomaye kaka to yebite pourquoi ba bomaki le yo kaka sango wana ke ba bomi et ça la ronde. Bon, nayoka ki mabe po kokota na vie échangeaki. Na ye komona babomie. Bon, nakolo ba depuis tant wana ti lelo moi vie komika bongo au débrier kaka. Et la kisi ke papa za souté ne onanga. Ba conseil pour na ba congolais partout bazan kati pour na journal au Loban. Bon, nakolo ba bango toko vanda tokanisa ye kaka ndenge zalaka. Bon, eloko akoloba pe ezate po azali susute. Mais makambo ye asala soki to sali effort po to landela ngo to sala kango mboka na biso ko bonga bien. Oza Swahili muluba mungala muluba. Moi message na moi chiluba. Ndingambila bana talaka kamera. Ndingambila bana betu bon subani. Malov muze mwenza kumbangilo achivu luila koku bon uvu mwenza malumimp tetu balonda façon uvu mwenza kumbangi jao bidibo akala bimp oya lobi wana boyoki yango boye pasana egara congolais papa na ngana ngina tuna yo lelo toza le 16 15 ans après au musée Atika Biso intervention na yo moi idée pour na Musée Kabila. Bon pour la ngai na zakana souvenir à malamu pour na d'abord
parce que azamuto oyo aliberaki biso epai ya Mobutu na entraîne aye esalaki bien mingi. Alors soki musée akota mukolona te nayebi te lelo oyo Congo elingi ekoma na niveau nini. Alors naza na bon souvenir pour na musée pour na mukola lelo vraiment eza donc que son âme repose en paix ndenge bunda kokoloba esengo na ngai ezalaki mais pasi na ngai okoma yako koma kino mukolo ya kufaki esengo ezalaki mukolo ya kotaki mais pasi na ngai koma mukolo ya kufaki. Alors pasi nde yango wana mais de toute façon makamela bongo oyeye eleki mais eza journée où vraiment biso ba Congolais photo tchana mitona biso que non to perdaki moko ya mutuna biso malamu na mboka na biso Congo. Merci. Merci maman. Papa nanga yo baksanini pour la journée à l'élo le 16 au musée Kabila atikara biso quand même Zaki président oyo tulinga ki epe mingi subitement akufi atiki biso yo loban. Oui, date ya l'élo eza mokolo solo biso ba Congolais tozaka na mokolo toza ko souvenir kufa ya musée eza pasi makasi pona biso ba Congolais. Pona komona vraiment to perdre mutu oyo azaki espoir à Congo. Espoir à Congo ezaka mawa pona ngai pena na souci makasi pona musée. Puisque mele biso implice na Congo. Ce gars la kati lelo beto za boyedi. Merci pour nous. Vraiment. Son âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci vraiment donc papa Natikio. Voilà donc wanezaki ba intervention ya papa na biso. Lelo munyo surtout costume, lelo munyo surtout bible to commémorer journée oyo lelo le 16 au musée Kabila atikaki biso. Lelo ezande le 16 lelo Kabila musée Laurent Désiré Kabila akokisi 15 ans na mabele oyo atikaki biso même naluki la bino susu un mois intervention comme ça to kutana oya suka